La nouveauté chez Hugues Lacoiffe Icoté, c'est le retour des soirées en live. Au numéro 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois, sur la Nationale 3, en région parisienne. Avec une pléiade d'artistes musiciens, ou plutôt la démonstration de la richesse et diversité de la rumba congolaise. Réservation au 07 53 04 46 94 ou bien au 01 41 55 0000. Du karaoké VIP avec la dégustation d'un peu de tabac Icoté. Chez Hugues Lacoiffe Icoté. Sur Internet, na personne vote bisika bozali bozabon en direct ya Fleur Monde HD ya dembo moi sama defu azalara mo na parler bo na awa tozabongo epa ya Ige Ikote la nganda taba Ikote. Donc voilà, to eko sala émission awa to eko kutana vraiment na Beniko Popolipo, autrement dit zéro faute. Donc voilà, au boye bibino surtout par rapport à biographie naie, à Betina quartier latin, à Betina Zaiko Langalanga, à Bilisa Biso. Alors le to sur l'année vraiment rumba. Parce que tout le monde a déjà évolution à rumba depuis Bandatina Lelo Oyo. Tout le monde a au moins chité les amours makasi. Alors, il y a le rôle à expert. Et qui t'a accompagné de belé à rumba et montre une avance sur la naïe. Bah, remerciement à Naïge côté la dinga PCBSO espace Oyo pour nous la émission. Merci à toi aussi Pamela Diza match. Donc voilà, wabi les aigle moi si tout beau sanité. Da Silva, policier de Paris, on dit une réalisation, il y a émission. Alors, si on est sur le même langage, na Pamela Dizamach, bon, mais qu'on fout la caméra, ou tout sur le vraiment, na Beniko. Donc voilà, on a déjà Azana Biso déjà na kati ya plateau Popolipo. Donc au solane moi dans mon parcours na parce que ebele ba yambaki na émission maramba lobara mais ebele ba biographie na été. Ya wana fama to linga to solane mato banda isika wana ma kuta bandela ki musique et bon matoya na shit ya rumba lelo. Alors bambote na Roger Swing bambote Sigozali, Trésor Tumbula Total Basquille na peso bambote pe Sigozali, Tripason leader à Luanda na bosanité Kayou Nzalambila Mopaya, Bambote P Esika Ozali. Alors Popolipo, Beniko, bonjour. Ouais, bonjour, Mère Dembo. Talagak. Ya Poli. Pourquoi benga on ya Poli? Comment on nga pas benga nga ya mwana? Ba titre nyonso mokili na nga ngote on a supportaka bien ya mwana. On supporta bien tchwa l'aise. Ouais, wana même ata ba mère à quartier au place na Koli ba ngoto ba benga nga ya Poli. Ah ba sœur. Ba sœur, eza ba noko ya quartier ba papa à quartier ba benga nga ya Poli. Nega bana ba ngomba benga nga bo. Na mesana na kombo wana ya. Bo ba chéri balula ya Poli, balinga ya Poli. Ba bien ngene. Ah, ça dépend. Hein. Bon, là ça vient ya Poli. Ça dépend, monsieur. Popolipo ya moi, ya lo la linga bi mande yango wana. Alors yebisa biso, yo moko Popolipo, yo moko Beniko, yo moko zéro foot. Alors, différence va kombo wana ezara nini? Mais bon, dans le banini Beniko, ils ont prénom nangai, ils ont comme on a joué musique té. Comme on a comme prénom nangai Robotama, Beniko. Il y a un jour, Zaiko, mais juste parce que Popolipo. On a Popolipo, ils ont comme on a joué la musique, il suffit. Est-ce qu'on a comme on a Zaiko? Zaiko, on a Popolipo, on dirait qu'ils ont compté à Bangote. On est quand je me suis répété, mais au juste, il y a comme on est Zaranini. Mais comme on a Popolipo, mais vrai prénom est Zaranini. Mais si on a prénom, on a Robota, mais Beniko. On a un marrant au départ. Ah, ok. Donc, et ça, il peut nous plaisir. Comme il faut l'enseigner comme il à l'aise. Beniko. Ah, pour répondre à la guitare. Voilà. Ah, ok. Alors, Popolipo, c'est quoi Popolipo, ce que la Sarani, non? Bon, et ça, dans le cadre, il y a comme on a la Sarani. Rien, ça, au départ, comment on l'a na côté si physique, ouais. Na ibandeli wana,
na kutaka evoloko na bozi. OK. Wana ba bozi basi ba ko sala yoka lokole na ba papa yemba. Mais na cadre ki master na bango bozi l'air mo azo ya ne pe ko tala evoloko. Donc to kutana ki wana to sali mo répétition biso misato na bozi na evoloko na jonker. Bon sikoyo moni ngalo kwa na linga mingi ba bubu mo na epte so remarquer ngo même awa. Donc ils bana bo mwana ngai teni na ngana linga mingi ya mwana. Obika mutu moko wili bula pesa nga explication nga katseka kosa kati. Alobi komba popoli po uta po wa ndola tambi alinga ba bubu. OK. Sikoyo bozi tango amoni premier jour na yena lati bubu. Deuxième jour sou na yé répétition na lati bubu muswali. Mwana mai donc yo luku kaka ba popo marque ba popo na seki nga no luku na ngana linga yanga. Bala mo bozi alobi bon. Sikoyo lokwa kombo na yo poli to ba dobengo sikoyo popo poli. OK. Moni kombo ngo ibanda de on ibanda popo poli. OK. Sikoyo nesima mikolo bozi ba bungi na yezo ya nesu na tikali kana evoloko ti jana na pa ye to komo répéter ba jana na ba vadio. Sikoyo to ko enregistrer premier nzembo na beta na isifi OK. Titre ngo za sambole voilà. Sikoyo tango to beta na studio quoi et comme siko place oyo sebe ne kotaka. Okay. Evoloko siko po abwa kanga a lancer kombo na ngai. Albata Beniko. Lero ya eba yikuti kombo na ngai Beniko te. Ya eba inga ka poli ndenge ba tutu ba ko bien nga poli. Siko oli abwa ka ale popo poli double part ya abwa ki abosani na te rera mo sa sekdeni albi ale popo lipo double part. OK. Mais yo comprenez que ça qui yo. Oui, mais na mona yike nga pona nga na mona yike alobi kombo na nga bien te. Ya bika popolipo double part 7p koti ya ba animation tout ça là. L'air aussi nzembe komi na suka vie bokelo po to enregistrer kan nzemba ngo na studio ya vie bokelo vie mo musicien akala na te so ebaki. Te na ebaki. Am ta kala fama. Oui bi ba lo ambo bi ba bokelo te. Bana ba vie na tu ba sala ba succès ba ningisa kin kala po l'air on a bino ba buta magina no te. Ben oui quand même. Donc ningisa ka pesi kin wana danger na banzembo na titre moko etikala célèbre Mwambe. OK. Et ça la succès même na niveau Afrique. OK. Si on est aussi ici enregistrement, si on vient à yogi si bisoto yo comme ça là je dis ko sala. Tu veux qu'il y a un team nous ça ils ont danger. Ngasi ko na ko yibse pour ko ngabi mais ilombe na moni kombo na ngolo bien ngo bien tabi te etikala ka bongo baka. Ko ebe mona yolo tembe. Ti yo ko m'appelle na disque bat ba ko mo ko ka seben suke bandi bat ba ko allez popo lipo double part bat ko mo tu no le popo lipo ne volo kwa zolo ba na nani yango. Siko bana ba entourage ya ici fi bana yolo na ba comme expliquer batu non mutu abeti solo anande kombo na ye popo lipo na ba bwa. OK. Banda mkolo na pe na komi popo lipo e komi na ngo peso na ole kana nzela batu popo lipo bonjour ngape na komi popo lipo. Poli sola zéro faute da ndenge. Bon zéro faute wana ezaka ka ndenge ba fanatique bazala kaka te. L'air wana taka l'air na okolo aloka na yaki mo elongi kwa mwasi tout ça ba suki ba nini tout ça voilà jela mino yango na ninga ba fanatique beauté zanga lisumu ya mwana izana na cadre wana nde cadre ya ba fanatique ya poli basi balinga kwa mingi ya poli moi ete kaso na zaka mtamo bulu lelo na ko zela tana 50 enfants ba koleka tabulei c'est vrai. OK. Ya poli alors yebisa biso nanu ndenge nini omikotisa na kati ya musique no banda ngo ndenge nini na badeka na orchestre quartier ndenge ezalaka nango kaka tozala na orchestre na biso moko na quartier kombo nango ezalaki Tabu National wana komini wana na Lingwala. OK. Orchestre na biso ya Lingwala po lero yaki commune na ba orchestre na bango. Orchestre nango OK. Biso orchestre na biso kombo nango yaki Tabu National veut tabu wana ya tabu Rochero tabulei. OK. Ba comité na biso ba kene po ba flatter tabulei ba bine non orchestre na biso to sali sika kombo nango Tabu National yango to comédie so ko depsa biso ba instrument na yo poto beta. Bien pele ra yoki ka kombo Tabu National asepeli nango wana via uti Olympia. OK. Auti beta Olympia. Akomo pesa biso ba instrument na yepina ya Freeza. So jour to na concert po lero biso to bani ba musique to ko beta ka musique ya moye. On va aller sur 14h, tu vas 18h, et si on va venir, on va remettre la musique, on va aller à 20h, au-delà. OK. Alors, on a parcours, pourquoi l'on n'a pas évolué?
Ah, et pas Evoloko. Na Isifi. Ah, parce qu'avant on compte Isifi, na zala une orchestre moi ya mikolo. Il y a ba vieux ba sala ka grand maquisard, ba sala succès pas danger na kisasa. Ouais, les grands maquisards. Voilà. Quand ba kaboni na leader na bango, majorité à groupe ba ko trouver patron ya boîte moko ya bar moko ya kina yebana ki makasi na Kinshasa comme on a Suzanne la Maison Blanche. OK. Ba kene ko trouver ye pour sponsoriser bango quoi. Yango yende mutu apesaki bango condition ya bino nga pona sponsoriser bino fo bobetaka banzembo ya ba orchestre nyonso bobetaka kaka ya bino moko ya makizar te. OK. Ye apesaki kombo orchestre yango kosa. Ah, OK. Yango wana ami nanga moko Espérant Jengaka. Ah, OK, Jengaka. Ye mta découvraki orchestre wana ye mta oyebisa nga na lingwala. Ah mon cher Rebi qui na trouvé na découvrir orchestre moko na limité kuna eza nango ya mikolo me babetaka banzembo tu yo lokolo yebobeta banzembo tu mpo nga eza nazalaka nayekoli miziki bongo nabetaka banzembo nyonso ya bato tu ezaka ndenge oyokela na litoyi ndenge nazoyoka epuis nazoyoka yango mpe juste amemi ngai na kosakosa yango nakotaki na orchestre bavie wana ti nazongisi ko na question na otuni pourkui nalongwaki Isifi. Parce que l'orchestre, on a kosa. Et là, il y a tiré une gapuna l'air respirant le vin qui non, bah foutre à battre chaque fin du mois. Ah ok, salaire. Il y a un qui n'a pas et puis bah au foot absorbé salaire chaque fin du mois. Ah ok. Et bon, on a Zaïko. Na Zaïko nini? Koko ta Zaïko. Ah Koko ta Zaïko, on a na utagi na langa start. Ok. Na utagi na langa start, na fin du mois chômage il y a moi 3 mois vous voyez. Zaïko ben instrument na bango yé pour ça Zaïko ba sala l'air to sala succès na langa star wana Zaïko e beta ka susté ba botola bango ben instrument na kiamangana. OK. Ba sala oui ba sala ka sur 9 mois bo ba beta raté ba ozela ka jour ben instrument na bango ko ya. Pour ben instrument na bango e kanga na douane. Donc ben instrument na bango e bimi wana nga na siko na komi na chômage na longue dia langa star na talika jour ba présenter ba instrument na bango na télévision na landa ki on comme spectateur nyonso ti après si ma ba quelques semaines cousin nga moko mutami manga siko na Zaïko asola ki na ba lenga lengos na oninga msuna ni Mary Jo paix à leurs âmes de bango ba yebisaki non bo yebisa poli aye ko la ka ba nzembo ya album na biso asuka to sala ki wana boya na yeka na concert asenga ka guitare abeta comme ça biso moko to tia efoi akota mouvement et ça m'a rappelé bongo cousin moto yokani na ye ameminga un vendredi butoke concert à Zaïko to fandi pe asomelinga mo bière na ngai ti akoyebisa pe balengo sabi na ye na poli ya zawana tout ça ah bon le bani azela na moketo beta na quelques chansons bon to rosalo aussi ni oyebisa ya et les gars que ndenge wana cousin pa yebisa ah Claude alobi o matasiko on appelle quoi moi bière et côté il y a dans tout on a complexe et ça il le timidité le dans le li bongo zo voilà na kepe na matina podium à Zaïko na sengi guitare Mary Jo tuninga nzembo ni no yebi na pesi titre to beti nzembango les récits na ngalo na déposer guitare bité kolongola te nzembo ni muso beti na landisaka au moins 3 chansons boui l'air peut aussi ici les 3 chansons on nalinga longo la guitare natala kaka mutu mo azomata na podium wana sikona ni Papa Wemba. OK. Wana banda na longo viva nano mona to kutana buite yagale ko sikolo donc ces jours na nganyos na langa star to tikala ko mona na Papa Wemba c'est ko mona ne l'air na koti Zaïko enfin premier jour na ngana kene concert à Zaïko. OK. Papa Wemba pa koti ya matina podium basoli na nyoka longo natala kaka Papa Wemba tuni nyoka longo mutatuna ki Papa Wemba ah mais nzembo yango to beta siko bien beaucoup il parle bien ah mais quand la police azawa na monito beta ka mère supérieure ti to beti pe mère supérieure wana ba nyoka longo ba bini ba mokonyonyo tout ça c'est qui ambiance moi makazi type na silisi wana na bibi na ngape na enfin na zomi na ngana kiti na ngana ko fanda sikoyo nani vice président Zaïko za mwangana yebsinga lobi non kokende nanu te zela na suka to lukelo ata mwa transport abi lera yeko pianga transport ngo na suka concert nda yebsinga lobi bon moni Zaïko ezala ka bo moni ndeko yeko beta wana
ya kaka no kaka beta ka titre obisana na yo ka ndenge wana. Ah ok. Na côté là Zaiko bongo. Ah ok. Ouais. Alors simplicité aux aranango par rapport à succès au sala. Secret na aux arani. Ah tu on ezala ngo ndenge ya famille hein na famille na so bozala na hérita ka izali ya ba parents na ngai. Mère ya wana ya papa to ya mama. Mingi ya mama ponga na bota mimi po ba mère papa na maman ba kabona 1962. Ok. Wana zali na ba 7 ans. Âge wana ba 7 ans 8 ans. Ok. Ndia ba kabona ki. Ngana ko lisiko côté mère akendeki na biso misatu po na ina ba deux petites sœurs na ngai. Donc tu l'as dit côté à maman donc père à côté na et puis tu vivre mi côté à maman donc ezali nanga ezaka pe elongi nanga pe ezaka ngana landa mingi elongi maman ne pas agi 0 faute mère ne peut pas zaka boule. OK, merci beaucoup. Donc là ezaki pour la salle ba plaisir na papi Malanda motema Nathalie Malanda tobo sanité Abouni Dale Kayu et Guy Massamba le directeur Serge Kala et Junior Elala. Sans oublier, il y a Dinar Aloubo Tepe et Sika Bozali. Il y a Poli. À quel moment au comment qui cause l'inspiration au Kumanzembo? Il y a au Kumanzembo? Oui. Disons, on a qualité, on a il bandaki nga moi muke tant on a commis na ba kosa kosa. On a moni na commis sur esprit il y a qui musicien. Bon, l'air to bandaki ba musique quoi tout ça là. Esprit côté non ouais. Tant on a parlé na comment da ba kosa kosa ba nini ba viva ndena comment zo mo ba idée muke ya kosala banzembo. Est-ce que dans mutu mo la kisa ke écriture ya nzembo et ke ndara boye bandara boye to yo moko kaka on s'inspirera l'aura biso ba dembo we moto se retrouver dans le domaine mo. Ah oui, ils ont une inspiration personnelle hein. On a za penda observateur makasi. OK. Donc sur nzembo no aliboso o et ça la succès ti lelo oto karaisa nzembo. Oh ça la succès, ko ça la succès. Oui, yebana mingi kaka ona salaka na quartier latin, yonde yebana ki mingi. Kwa nzembo. On a Julia. Il y a un morceau dans ah, mais pour moi, il y a un c'est ça. Tu as un morceau dans le cas. Na mama na bongi solo nzela nazokoka lisusu videte Julia nagute pa na yo pipo ya mese ya Poli. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est arrivé pour ça la plaisir na Noëlla Minga donc bambote sika zali. Alors ya Poli, combien de nzembo yo sali na carrière na yo depuis banda musique? Combien de nzembo? Ah, na ça na mo banzembo na ngebele mais mingi yebana na ngote hein. Te meza promis te to yebara ke au sali autant de nzembo. Na ba o pesa pe ba yemba na ata na quartier latin te ba to pesa banzembo mais to yebara ke en tout cas na pesa na ngamutu wa nzembo te hein. Na Zaiko na chaka nzembo moko na moi titre ni. Titre nango ya ki moyen te. Ouais générique. Non, Zaki Bumba. Ya ikaka ba nzembo ordinaire kaka. Na quartier latin na tcheki 3 chansons. OK. Attends on a Saliwana. On a Salaki Julia après Julia na yeko sala na album Ultimatum na tcheki Lila. OK. Soki Nathalie onelonge. Voilà. Il y a suka na yeko tchande album asuka to sala ya droit de veto de na tcheki nini yo. Madel popo kamesa na pokabae zabazo bisana kaye voilà. OK. Les 3 chansons on a tient na quartier latin ya mon. Ah OK, donc c'est le roi 4 ovma Evana na cité. Wana quoi. Evandi sa Benigo Tilelo. Yango na kaka. Siko Julia wana ezalaka nani? Siko ezalaka nani? Oui, beta sona lisula Julia. Ah, te zalika moi si moko bo petit moko ya
Ah, qui kitoko, moi c'est moi, pour moi, on a un basi, couleur, na binote. Ah, ya solo. On a été peut-être écho de décevoir. T'es décevoir, ma maman, bah, n'a gagné ce bazar. Bah, métis. Car on a un basi à mouindou, penza, enfin. On va mona mouindou. Ah, il y a besoin de métissage. Ah, il y a pour le monde en place au Dingaga. Il y a un goût, quoi. Il y a un goût. Na linga mindélé, na linga pe basi à mouindou. Il y a mouindou. Il y a un métissage. Voilà, métissage. Eh ben, moi, na popoli pour habiter, non? C'est donc moi, vraiment. Voilà. Ah, ok. Donc, Julia, ça qui métisse. Mais bon, tu sais, moi si n'engagé par na souligner ce soir, moi si n'engagé. Donc na keneki kotal et pas ya nièce moko boye. OK. Na ba ina yende muta aki ye pa ya kotala nièce wana. OK. Na monika ba mbale, na monika moi si apeme faut pesi ka voter tout ça. Inspiration bala mo pe ya. Tu asenga inga bina bi ah. Mais pourquoi conseil la grande beauté conseil l'onzembo bon problème ya terre on sait là dans la timide on se toi on dit voilà la dimika vous avez sous la choité tellement mobile on respecte la parole l'air na kota ki quartier là terre on dit bon c'est une occasion na nzembo na sa elenzembo na na tchaki yango na modifier pe comme na Julia Olia Julia yo che Julia c'est comme on Julia pété comme on est Julienne. Ok. Comment il y a eu Julienne? Julie, quoi. Ah, ok. Voilà. On a changé, on a changé Julia. Si vous appelez ça au cadeau à Nina Pointe-Zembouane? Ah, on a un esprit, on a été. Il y a que pour nous, ça, il y a la motivation. Comme il faut, conditions, c'est la vie. Mais au salaire qui ont déjà, studio Futamaki, clip et Salamaki, mais. Non, mais foot studio, tu vois, on a compte orchestre. Il y a un compte orchestre, il y a un beach. Nous sommes tous les Salamaki, mais c'est quoi? Hier, il y a un beach. Ah, oh, maman, a dit, bah, c'est linga. Ah, raisonner. Non, on est un balamoko. On est pas, l'élo, par exemple. Il y a poli. Donc, mouton, on a communiqué un balamoko. Bah, journée, on a vaca. Et puis, ngapele na kendeki na ngai, yepe atikala kiti, bah, n'engi pas kendeki na yebi na ngate. Et puis, bon, voilà. Chilelo. To tikala okuta na photo luka pesa mbongo njebo. Ke photo luka Merci beaucoup. Mais so to monani lelo. Ye mutu na yebi ke ye mutu kwa akoye bangai pona ki musicien. Mais ngasi ko elongine exactement ndenge na za lelo bu na koye bango so. OK, merci beaucoup ya polito mo kota mana kata mozindo na biso. Alors, lelo oyo mélodie ya kala na lelo ya sika. Et là, on dit que dans studio, la mélodie na bino etikala par exemple, 35 ans années tu vas mamou, ozo ka magali, ozo ka verre cassé, ozo mona ke na nzembo na mélodie. Ezo tikala ti lelo. Donc mato elembaraté. A to da fatigué mais au moins le tiango na volume assez ozo yoka. Siko ba mélodie ya lelo oyo ezo tikala te et lo oni ni esala wana ya poli. Ngai na point de vue nangai namonaka neti on dirait biloko akala wana eza kozala mpenza neti nabengani eza mpena baoriginalité donc eloko ebimi mpenza ya sika na motema eloko moko créativité ezalaki voilà mais or lelo musique ekoma matériel mbongo siko mutu pa asola no pesi mbongo ye pa sa ilo nzembo aozaka ba melodie moko oyo asa yoka voilà or ya kala pene ya siko nouveauté bini bozoka pena eza vraiment nouveauté nanu boyoka nzembo bongo te or lelo ba musique mingi na yoka ya ba jeune oka ta musique na ngo zo sentir kaka musique ezaka loka nzembo moko akofi ya kala nzembo tel boye omoni so est-ce que ça la bien tout dans ma vie. Bon, n'attends que ça va succès nango bon, tu la jaloux na va succès va l'éviter. Non mais succès ça la temporaire. Kasi yango te moni ma yango no mona conséquence nango yango no utikoloba banzembo mona nzembo bimi après ba 6 mois tout ça nzembo ngo une année et disparaître ba zo kanisa ngo souté. Or les locaux de la na fanda na igo côté la coiffe amenika ko improviser nzembo bo ayi obi nzembo nini ayembelinga ayembelo nzembo mon colonel okufa ya table tala no le rano kutu le si yemo ka bota mina no te bah oui mais ayembelinga parce que ayoka ngo tellement ayoka ngo le rwana ayoka eloko moko bo eza vraiment ya sika et puis et umeli mingi na temps
Voilà. Est-ce que lelo oyo o contribuer kama ele ne contribuera na ba projet ya baleki na lelo Bon, nde basala na ba studio babenga biso kaka na studio lokola na opesa exemple nini ya neti Fali na premier album na yo ya comment on route nini droit chemin abenga inga na kano betele nze omoko nini Orgazi yo mto beta Orgazi yango etikala ti lelo ko yango na kina betela ki Orgazi et puis na album ne ya mibale susu abenga inga susu na ko betela ye Zembo nini Nyoka Lese voilà Nyoka Lese na participé na album ne mibale wana kaka ye muto a s'intéresser na misapi na yo ba misusu bazate oui kaka te na beta benze mo na disque mo ya Fabregas mais siko titre na ngone na comprendre bien te na tunaka musika sika oyo abetaka accompagnement wana betina nga libaya direction yekuto suive na komoni alingaka yango wana abenga nga na ko beta nzembo ngo titre nango eza un album moko soki état d'esprit je pense donc nazo yebate soko titre ezali je pense ou état d'esprit donc un des deux nzembo na beta na album à Fabregas yango. OK alors quand la génération ndenge zo beta musique nango lelo est-ce que eza na ba nzembo ndenge zo bima wana eza na ba nzembo pe toyoka ngo après 50 ans toyoka ngo vraiment toyoka lokola ba Obenit lokola ba Maze et voilà, en tout cas, côté on a za moi na français on a za moi sceptique donc on a za pina sur penza te parce que banzembo msusu kutu ebima kala mingi te mais lelo na yoka ngo sur nulle part. OK mais pourtant les ebimaka et ça là qui m'a makambu nango OK mais après un certain temps boye et bungi bobosani yango carrément na éviter sur les mais apété pour na multitude ya banzembo parce que na ntango ya kala mpe ezalaki nzembo moko ya franco ezosala succès nzembo moko mpe ya zaiko ezosala succès nzembo moko ya stukas mpe boyoka yango ya bamaze wana mpe ezosala succès donc mpe ezobeta ti lelo voilà po ezalaki baœuvre mpenza ya ndenge balobaka œuvre de l'esprit quoi. OK alors tokaki Rumba Forever est-ce que oparticipaki to te Rumba Forever Rumba eza album anani si lelo makanisi nange ekoma calculer ka oyebi ke naza na bakoko combien lelo. OK merci beaucoup alors to sera la yeke ikote atela biso Rumba Forever apo ya poli ayeba ndenge okomate rumba merci beaucoup. OK ouais auditeur oyoka Rumba Forever eza nzembo oyo esalamaki basangisa bamisi ebele ba-instrumentiste na ba chanteuse na ba chanteur pour na honorer entrer la biso na kati ya UNESCO. Alors koyoka nzembo wana programmation ba makambo tutu wana yo en tant que expert na matière expert na misapi commentaire na eza nini pour nzembo wana bon eza nango bien rumba na biso mais pour na ngai eza na ba message musicalement eza na ba message ebele ezala biloko ebele trop il fallait ezala na mwa eloko moko oyo ezongaka l'air tout bato mpo etikala na mito ya bato lokola refrain lokola we are the world OK we are the children eloko ya ndenge wana nde eza te na miziki na uti oyoka mutu to ayembi mais refrain eza te mosu aye dina ozokende bomutu ngo amemi yo bu akoti yo na matonge oyoka babimisi yo mutu azwi yo akeno bu akoti no ngiringiri kota suka kuna ozomona ozocomprendre itinéraire donc moye mutu etikala na mito ya bato eza te. OK alors rumba po eza l'international il faut kobeta rumba trap otokomi koyoka rumba esangani na rap rumba ekomi na ba R&B na kati rumba mélangé donc yango wana esalaka ke rumba ekoma international non international ezaka te il faut ezala na sens wana oyo eza kaka bamusicien na cadre ya barecherche na bango bamona pourquoi pas to mélanger mwa nini na moi oyo kibato mosusu wana tosangisi yango na biso parce qu'il y avait des moments aussi tokomoni mpe kozwi mwa zouk mpe okoti na musique na biso ti moi bamélange wana ezalaka bien mpona épanouissement ya musique
mais rumba eza kaka rumba comme salsa ezalaka kaka salsa kaka mais bagene ya lelo ya basalsa wana bakoma mpe komélange contrairement enfin par rapport à Johnny Pacheco na banani bagene ya lelo bakoma mpe kosala ndenge ya biso bagene na biso bakosala na rumba. Ok. Ya pour les questions ils a pas sinon tout non mais ils a pas si il faut quand même répondre biso rumba et comme na et comme qui na kufa vous êtes d'accord na ngai. Moi ndambu na moi 50% na côté na yo. Ok, mais comment kende na kufa. Alors lelo oyo komona ndenge ba mutu na mutu azobimisa banzembo na ye ozomona grand père bozi boza na zobimisa banzembo na ye redi ya municipalité ozomona Samangwa na zawana ba gloria bulukutu tout le monde azoko se donner vraiment ba effort ya robisa moi nzembo ko felo midepe à la lité sans oublier ton ex patron nani Vienyosh donc Nyoka Longo et par la lité bazo continuer toujours. Alors flambeau ya rumba ex patron ah ya bolo c'est quelqu'un qui tombe hein dans sa liste wa ex patron to kala bika Vienyosh te yom de le ex patron na yo voilà ex patron c'est bon ex collègue kasi le pas mon collègue ah ok bon ex collègue na Nyoka Longo azalaki président na biso na Zaïko azalaki président mais patron président ya orchestre vice président organisation na bango biso to ali na kati te ah compliqué donc azalaki na kati administration voilà ah ok il y a occupé poste ya président. Il faut expliquer à biso pour tout comprendre ah moni alors si tout le monde bazo bunda kaka pour regarder flambeau ya rumba alors lelo oyo pona il faut ça sincère na bato balandaka yo na bato balingaka popolipo donc voilà surtout bato bazo ya tous les samedis kolanda yo awa et pas ige côté la coiffe oza kolia taba ikote ozo ka musique ya ikote vraiment en tout cas likambo yo donc voilà alors flambeau ya rumba lelo oyo to repesa yango nani to etikali pa nani mais pour le moment pour ngai ndenge na monaka ndenge ozomona nazomona mokili yango ndenge otambola lelo oyo moto asimi flambeau ya rumba eza mwana na biso Fally Ipupa ah ya poli mais poli bakongolais tolingaka vérité te ok te nga za problème te ok nalobi nakopesa exemple kaka lokwa to balobi reggae kombo nini ekoyolo liboso c'est Bob Marley. Ok. Mais Bob Marley alekaki ba Jimmy Cliff na koyemba te. Ah ok, c'est bon. Omoni voix kitoko eza na Jimmy Cliff. Bob Marley a na voix neti kaka neti te. Mais quand il faut parler du reggae, numéro 1 c'est Bob Marley. Ah ok. Il y a le go pas na biso. Fally alekine ba chanteur na koyemba te. Mais yem tazo tambu sa flambeau. Il y a musique congolaise lelo, c'est Fally. Ok. À part rien na yoka kaka ndekone nani Ferré. À part ba les autres bazaka bazo nager kaka. Bon siko na ba ancien collègue na yo. Na na simi flambeau na ba ancien collègue na yo. Na comprendre question. Ba ancien collègue le roi dit tout à l'heure ba Nyoka Longo, ba Gloria Bulukutu ba Evoloko a comment ali souti atikela ba. Musique ezalaka na époque lelo eza époque na biso te ba génération na ngawana. Eza époque na biso te. Biso c'est ezaka maintenance kaka. Moi place au bozo wana botika la ka wana. Mais toko comme ça batute génération na biso. Eza tango époque na biso te. Lelo eza ba Fally na ba Ferré. Okay. Il faut qu'on arrive à accepter en gros. C'est pas la fin du monde. Aller biso to réunir na ba Zaïko, ba Franco pe bazalaki na bango kaka, ba Ruchiro bazalaki na bango kaka. Mais les Rwanda na biso ezalaki partout en Afrique au Kenya boye, na ba boîte nyonso. Dit mettez-nous du Zaïko, mettez ba ben la musique congolaise, du Zaïko. Mais tous les cas qui ba Franco na ba musique te. Ouais. Voilà, et là on est ba congolais mingi ba comprendre ba te yango. Est-ce qu'il est temps moment où comme isko ya repesa ya ko rendre bino ba hommage par rapport à Musalo Bosala? Est-ce que c'est le moment où tous les sous ndambu? Parce que ça la teke yo peut te ko rendre hommage kala mingi te ya poli. Et pas yo. Et là anniversaire. Anniversaire. On a 51 ans dans la carrière. Mais ça, il y a déjà 2 ans passés. Hommage na nte hein? Non. Donc c'est que ça y est la coiffe ikote to bo ça hommage na yo. Bon, il n'est pas à ma casse trop tard là. Tu renégocier. Alors est-ce que c'est le moment à rendre bino ba hommage?
pendant que tout ça vivant, hein, parce que liwa peut être moyen que le bras dans côté. Quand on est au sol là, non, peut être au kabana bolobi pour yokio, il y a pour dire ça sustain. Non, faut donc profiter la minute autour à Nabino déjà ba hommage. Ouais, tant que temps les alliés, pourquoi pas? Ok. Alors collaboration à Taboula et Nambiliabel et même la biso nini na kati ya rumba congolaise. Ah, mais vraiment, franchement, déjà. Les fêtes wana ya kozwa mongongo kitoko lokwa ya Biliabel wana elaki grâce hein. OK. Bozwa mwana mwasi moko aza clair, enfin aza nzunzu hein, na ba clair na ndenge aza nzunzu et puis ayemba kitoko et puis ya ayemba kapena a maîtriser championnat neti bana mibali hein. OK. Donc ye pena za poto soit fille ya ndenge wana mwasi ya ndenge wana susu na bakalite nyonso wana ye aza nango soko ye lelo aza susu te tuka ndenge balobaka faut kozela susu 50 ans. Ok, merci beaucoup. Oui. Alors tokomo kende na suka vraiment ya émission na biso. Merci à toi Yapoli. Donc alors question suka ezali souvenir ni notigala nango par rapport à expérience ya musique. Est-ce que vous avez le roman au garder na ndaku? Est-ce que ils ont un trophée moro boy oyozwa to ba trophée to ba dans ba gloire mo ba pesa yo par rapport ya musala oyo sala te wana bino kana yo ka on pas na bino nga depuis na banda carrière nga ti na komi koko boy na zwa ni médaille ni titre moko bo ata guitare ata ba na yo ba kaka ba kumisa ka ba solo na nga tout ça ndenge na ko la wana mais na solo na nga moko ba koma ke meilleur soliste ya neto ya album boye salamati tikala o salamati ata guitare ya gloire osate rien nazwa c'est que ike kota fakota makambo nazwa titre mokote eloko mokote et puis matériellement peu bon na somba ma voiture tango to na ba zaiko wa nini tout ça mais wana ezala ngo ba matériel moko c'est éphémère ça na lelo pe nazaka na ngol souste bon souvenir na tikala ngaka na tongaka mwanda ko chez biso na tonganda kunanga il y a des chambres de salon douche sonini tout ça et pas na biso tant qu'on a na famille à day ça il faut famille à day. OK. Ka wane sili et puis ouais si on regrettera nango to regrettera nango te ngana ndazwaka la vie ndenge ezali ya polio diro vana na lola côté ba doit vivre raté on doit vana na ba ange hein. Oui, bon, quelque part, Rosa, on a raison. Pongai, personnellement, ndenge na zalaka na nimona ka mopaya na la vie oyo. Na mona ndenge fonctionnement ba tu zalaka. Na esprit na nga na mona ke isa esika na ngate. OK. Na mona ngare mondo ngana revaka wana ke ya l'amour ba nous ba yoka na ka bien ba lingana ka tout ça. Monde on dirait ça oyo te. Ça monde mususu. Oui, parce que ce qu'on et là on a répété à Likambo quand on a natina loba ngopé hein. Donc on a zaiko période ya ngai le ngana sibi zaiko na solo wana. Tout ça ba paya te ba ngos. Ba supporter ka biso tout ça. Tant que ba komi na projet que non, il faut tous un projet to somba terrain moko na kisasa wana to tongela bino banda na bino moko na bino za na moi lopango na ye na ndako na bana na ye na moi voiture na ye. Président orchestre a télémela di kamwana donc na ndenge moko osakana te. OK. Aboya yango pena na motema moko. Siko le cœur de l'homme. Pona ngele kila ngai. Bongo na yote. Idée ya mutu et puis eko changer na mo rien na vie na yo. Mais olingi yango kaka te quoi. Isala mate. Monde ndenge nini. Alors siko neti lelo oyo e pa na biso presse to ba mécène o ba ele obi ba mécène lelo ko kabambo e koma lango normal ige ikota wo vana pe bo abige non ya police wa guitare or les autres trophées or donc ils lango normal. Alors eloko nini yo linga ba salela lelo oyo par rapport ya oyo pesa biso na musique. Atuka wana ozongi kaka ozongi singa kana esika na ngala sala kaka. Ya solo. Ozongi singa kana esika na ngala sala kaka. Ngai singi des fois pe na kutana na batu soupe akabelinga pe na randa ka gloire na Nzambe ngape na za matérialiste te ndinga na yecho ebiso na mimona ka mopaya na mona ka ezesika na ngate on dirait mondo na kanisa ka ba bonheur wana ça n'existe pas awa. OK. Eza yango te OK, merci beaucoup. Alors, lelo suko to betel solo ya présent carrière non suko ezandenge nini programme na yo
vous en avez studio to bando ya ko pas y côté pour to mona yo donc samedi nous ce soir mona ya poli azoko beta moi lindanda au pesa biso ba souvenir ya kala wana banini tout ça na beta kana biloko lelo ya ba fali banini oh il va beta bloka fali bien sûr bon on a dit que écoute na émission ngam na beta ba ngali ko beta affaire hein ngali ya affaire na beta ka nyonso ta kaka yo kana mikolo ka mwelu ka muke Gola balinga boy. Ta ko solo ba photo. Oh, tala kaka mongongo ya kitoko ya ndingo neza na mwana wana vraiment soki yo te faire gola na biso. Ba plaisir ya kitoko ya mongongo ya bocho to so ngo depuis so perda ba yante sa banani. Yo mesdames okoma okanisa biso penana ba kurutu nanga kanta ni boma tala terroriste ndenge wana. Donc yo mutoko ozoko penser biso mo appeler wana ki tuzanga batandenge wana bendo donc voilà mot de la fin pour na bato Hollanda émission oyo message sur les appels na baleki na Hollanda donc voilà na public yo Hollanda biso vraiment message no pesa bango na ba mbote peso gezali pour na to succès na biso ouais donc bon baro balingaka baluka kesika koyoka mwa musique ya bien ya ba souvenir biloko ya mwa calme bako yoka na bango chaque samedi awa nazalaka wana ba petit na ngai ba roli ba nazala ba petit na ngai belé to sangana na bango ba fofo les collégiens to aka na bango donc bako yoka ba ozala décider bien au contraire kutu ko ba osepela sous koleka parce que répertoire côté ngai muto na répertoire ebelé na mutu netinga en tout cas siko wana obeta solo to obeta ouais te na obeta na guitare ka comme tel ouais solo na branché lo mo ya osala ke solo ezate na teka guitare kaka normal kaka quoi. Ok. Alors, les lots pour Poliboso, par exemple, on peut sa guitare, on n'est pas comme honneur, comme souvenir que non. Net au monde qui peut pas le tout, on peut sa kabila guitare. Na yosko on peut sa pas nan. Na peut sa pas te nga ba makambo politique na linga. Te na lobinde to monde qui le tout bazo guitare na ye. Après ça on pas ya kabila. Na bité ya politique. Oro kabila on peut musicien, oro kabila on peut journaliste, oro kabila on peut ata molekizela, to ka yige ko to bité na pesio en souvenir guitare na nga yosko on peut sa onani. Te na ko pona boete ezaka wani ya kasuki eza spontané. Parce que na kaba pe ba guitare musume na ko tanga bato na pesa te. Donc wani za motema muteti ndenga na pesa ba ba guitare wana wani za secret ya motema ndenga ba lubaka. OK, pesa ba bote poto kabwana. Bon, Bambote na opesa kaka président de palais na Château Rouge, André Limbaya. Tokuta na samedi, on a pesé déjà programme tokuta na samedi et pas ya ige côté la croix fawa. Bino mo bozo mona salle propre ya ndengo ici que bongi na bino yangwana. Petit na dema kamasu na sina tindeli yo affiche 2 fois. Na yebi ke yo lingaka so ye moi quand tu bien zeza na poche bon asir samedi na komona yo bon petit na Bob Kilonda na pesi mbote Jos Mondele vraiment na ozela yo soko ko beti nga ata tour samedi yo ka to kutana vraiment yo sala ngai bien moko Papi Boli depuis aux alaki no jour wana na veille wana vraiment tala kaka na ozela yo samedi yo oya yo sala nga moi bien quoi. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Pauline. À ton PCB. Que monsieur Sali, 5 ans, hein, Nazela Kaka. Mais grâce à Ige et c'est réalisé. Nga ils ont honneur pour Nangai. Na honneur au PCB. Vraiment, un grand merci. Merci à toi, policier de Paris, Da Silva. Merci à toi, Pamela Dizamach, pour la réalisation. Merci à Roger Swing. Donc voilà. Trésor Tumbula, Total Basquil, Tripasson leader à Luanda, Nassine Zingoule Falable, Tobo Sanité Papi Malanda, Motema, Nathalie Malanda. Pourquoi pas, il y a Abou Nidal, Kayunza Lambila, Bambote Sigozali, bon séjour à Paris, Guy Massamba, le directeur, Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola, il y a Dinar Aloubo, Bambote Sigozali, Serge Ekala, Junior Elala, Bambote Sigozali, Tobo Sanité, Elisabeth Mutobo, pour la coiffure ya solo, coiffure à propre, donc Isabelle Mutobo, Azawana vraiment, et Noëlla Minga. Mbingazor, donc voilà, une grande dame, donc Bambote Sigozali, pourquoi pas
na bato na surtout bamesana kolanda biso na Fleur Monde HD oyo akuta na émission oyo ko s'abonner ko partager ko commenter ndenge kaka ezalaka na yebisa bino botala na à côté te botikala awa na Fleur Monde HD bokozala dessus te Pamela Diza match kande tosalaka fo tokotali boko la balasima merci beaucoup. Yo, en direct de Paris avec Hugues la coiffe, le meilleur, toujours, on est là, tabac côté, y'a la baille. Hugues la coiffe ikote, papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote, ensi. Nganda taba. Fenenene. Nganda taba. Chez Hugues la coiffe ikote, papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté.